sakanati encore le coup de téléphone Ebonga sake salaki na kendaki mobembo Ndeo kabima tema nanga epaya mbanda Olingi na kufalelo bongo yosepela. Bienvenue dans notre émission Biso na Biso. Nengenga mo caramélisé na lobaka. Émission Biso na Biso eza émission ezo loba tout sauf rien. Toye awa toyambi les grands musiciens binomoko bo mona ye on se présenter yemoko aza pembeli na ngai. Bonsoir. Ouais, bonsoir caramélisé. Ezanga yo abino de sous à santu mongongo elengi monsieur arobase. Salam. Bon niveau de sous à santu. Ouais, ça va très bien, super. Bonne santé. Ndeko zo mona kaka. Na ndenge ba situation ba confinement mais oyambi invitation na biso na club original et c'est quand même plaisir à trop. Vieux de sous à santu to banda. Kimeza. Makasi. Na ngala kimeza laka. Makasi. Obi vieux de sous à na ninga kombo no mingi. Ouais. De sous à santu et outi na bangolais. De sous à santu ali non. Ali non. Non non, ça non famille hein. Oui. Ah ouais. Eza ba komo e outi na ba Brésil, kiti ba kini ba nini. Écoutez, ba Brésil, Angola, Portugal. Et kiti, ce que là va penser que comment des sous à santu par rapport à parents na yo za ba brésilien. Azana mama kila côté père. Il y a ba Brésil, Angola, Portugal, on est brésilien ben brésilien même. Donc père aza côté moko ana makila wana. Donc aza kombo wana donc eza kombo ya famille de Souza. Famille de Souza, vieux de Souza, j'espère que quand père aza makila wana ya ba brésilien a uta Brésil yo botama kunate. Te nga kinwa. Dans même kino ba boto vraiment na gisasa. Père ana moins 25% moi à côté wana. Oui. Mère ba côté na biso na Congo donc ça la bongo donc c'est ça. Vieux de Souza, lobele biso mo mukie survient. Qui est de Souza Santo? De Souza Santo, artiste, musicien, auteur, compositeur. C'est ça, de Souza. Bao bayebi, je me présente de Souza Santo, Mongongo Elengi, chanteur, auteur, compositeur, producteur. Ouais. Puis de Souza, tu y as vraiment le lot, ils avaient vraiment plaisir au fond de Balukapo, namona ou bien natala ou bien. Au banda vraiment carrière musicale na Ajni. Ah, on a bandi pena basage, donc bandi musique pena bo mona quoi. Nga déjà na 17 ans déjà no beta na ba mouvement, ti ne na mata quoi. Ya moni lelo mingi batu ba benga ngai tellement na banda ki avant trop, batu musu na beta na bango ba koma ka lokwa ba massa. Mais tenga na beti pena na banu beta musique na ba vieux mongolais. À l'époque, ça tara mongo, ça donc banda mouvement na quartier na ba vieux mongol. Donc on a vraiment âge à 17 ans on a mouvement là yo vraiment parce que eloni salara que olinga musique. Bon, pour moi musique je crois ezaki makila o ba membre famille na yo bazalaki na ngo. Ouais, ezaki dans moko ngana bandi ko yemba en tout cas trop jeune dans donc on nous qui na nani. Bon, en tout cas, qu'est-ce que la famille au papa, maman, tu vas qui père n'a pas été embatté, mère n'a pas embatté. Donc, on a roloba, on a démarré ma solo dans la famille de Souza. Donc, et puis né ba petit balandi, ba fils pe balandi landi. Donc eza eloko mo eza don. Na botama bongo, banda bo mwana na yembaka, na déranger na classe na yembaka kaka. Ti vient na moko edi mabungu, on a pesa mbote salam vedi. Vieux dit mabungu mtu pena ki ko initier nga popina na koma ko yemba penza. Donc vieux dit mabungu a obenga ngai pa na ye ba oba ebi vieux dit mabungu te o abeta na langa sar et dit mabungu c'est un grand guitariste a yvi dans un quartier ye pena mta poussa ki nga sa musique. Na koma ku to vanda même e pa na ye pour to répéter ka bino ya ka to vanda e pa na nga pour to répéter ti donc e pesi nga pe gowana ti lelo. Premier disque na yo salango na nini.
Ah, nga premier disque na sala na Dondas. Na Dondas, les Rwanda penza, tout ça album on a 17 ans. À l'époque on a 18 ans, 17 ans, 18 ans. Na sala album na Dondas, ba yebi Dondas et ça ba ka ba vie wana ka. Parce que pour na bato ba yebi on va vie na biso ba yebi wana. Est-ce que rose bit la biso to morceau moroté ya ba né wana nzimbo wana ya première disque na. Ouais. Ba passer na nga ya pututa moi kaka nga moko ere. Na lela la karanga pe motote kaka nga moko ere. Ba fingi nga batongi nga ba seki nga pe ya mingi. Maloba na mokili répond des imbéciles par les silences. C'est moi na ça na donda si wana. Ezalaki na solo, ezalaki fofo les collégiens et puis do a Congo beta Dijo bass nani Dijo oui akufa petit na wana. Donc ezalaki premier disque na na sala 45 tours là, 45 tours ouais. Ezalaki va même belé hein. À part wana à part ça la disque na yo après na moni que yo ko tapé na groupe Empire. Ouais, Empire kuto après Empire eza pena après pour les wana tant na eko na sali disque nanga na eko kota na Historia. Oui. Na ke na de baba, on a travaillé un peu avec lui. Après Historia Choc Star oui. Grand-père Bozia na ego zwanga abina ngake no petit foya mouvement luka pa ki vina nga Dallas na ke Choc Star Family Day Langa Stars na ego sala nini Langa Star le 4 ça c'est Langa Star wana zaki mouvement oyo nga na ki fondateur nango na ba masa nga Dikirwa Vambote to sali mouvement na Dikirwa na po Dallas on est venu à quel point on a mis son accord na langa star oui langa star Zaire oui c'était langa star Zaire les quatre les cas na ba groupe on a mis son on a tamboli trop o tamboli o sikola bando tambole o bando luka nini bando luka place na yo bando luka que on luka vraiment nini na ba donc ba mouvement na nyo son avec les kaizali de trobaka ka ozoluka nzela so que groupe so moni que ça marche pas tu dois arrêter hein. Donc na mona ngana bon ngasuna côté mouvement so na moni ça ne va pas en tout cas na hésité à rater je change ça ne va pas wana ezaki par rapport à quoi pour le lot bandeko bazo landa ba yeba parce que le lot ba groupe peut comme belé na ba jeune peut ba auto le lot peut ba séparation peut comme parce que l'herbe ozaki na ba problème à rechanger ezaki par rapport à quoi ba non dimonte na katia groupe plus ezali par rapport à koyeba trop moni ngana yebi boulot ngana yebi koyemba en tout cas na yebi boulot très bien na yebi ko donc na yebi musique na yebi milieu na biso jalousie ça trop et puis koyeba trop ezarabe ma autant so balinga o simba koyeba trop ezarama be moni biso ba tout yebi trop so koti ba komona kana etika ke yé net na kotra Choc Star na koti Choc Star na ngata na koti mbala moko to ke studio to eminzembo ya viena ngampanga juna janana to koti studio mbala moko album ebimi il y avait aussi des masters msoba sepela été que noni ya yi kaka direct voyage pa poto yi funga na kende batika bato akala alors ebotaki ba mindondo ba msuba kota yi ba nini tie sala ke on est-ce que ba kota ki ba nini oneza ba kota kinganga ba kenda ko simba ba moto po ba ngai na tikala pour pas débattre spirituellement effectivement pe voyage on a tikalaka mais malobo na lobaka et salamaka ce qui na ke poto te pona bato ba koti masolo ba okendete ba misa msuba se retrouver à na kin ba kendate na aéroport Angeli ba beta pe ba ida na ba prison pour ils allaient masolo mo ezali na kati mo to ba moté c'est déjà passé mais on a loba ba koyeba musala mingi ezape mabe on est na ba kale belé mais omoni nde na lobika ka koyeba boulot trop ça cause des problèmes ya omoni ti léo na se retrouver dans sa carrière na solo et puis bon c'est ça quoi bien de ça to solo na mamu ki qui chana yo oyembela ki Mama Denise Tshisekedi na fondation plus forte ouais
Nangina yebana o yimba ke ngwezalaki parce que ndenge président maman Denise a commis maman présidente o yembi pona mboka ya Congo o yembi parce que bino ndenge bolinga ba misenia soto yebi bolinga moi epakolami ozozela ba pesa moi epakolami o ezali vraiment que no yembeli maman Denise Tshisekedi. D'abord, un a salué nos maman Denise, maman Denise Mbote, chef de l'État Nabiso, monsieur Félix Tshisekedi, tout ça toujours Simanae. Pardon, na okata ote. Avant de continuer le solo ya maman Denise, okoye mbata moi chawana ya fondation anate. Ah, chef fondation. Moi muke kaka po bandengo na biso pe bazotala po image akochango moi muke na émission. Mama, Mama Denise Tshisekedi, yonde première dame à Congo démocratique RDC, osali maponami ya Nzambe, Mama Denise talakabana ye. Bravo, merci. Fondation plus forte, on a kosunga baibazangi. Merci Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Merci. Mama Denise Tshisekedi. Yonde première dame ya Congo démocratique RDC. Osali maponami ya Nzambe. Mama Denise talakabana. Un moment bien vraiment. Oui, il y a ce que tu continues, viens dans des sous-ans. Donc, Nzembona Salaki Ango, Ezali, Moni, ceux qui m'ont sala musane à bien, n'a pas de bakum sangat. Oui. Tant on a sala boulot, n'a pas de remerciement à trop, n'a pas tout balinga ka musique à bien. Donc, pourquoi pas, tant on mutasali loka bien, besoin mon appela ba action zo salama oyembelaye. Comme na oyembela pe batu nyonso oyo bazo salama ba boulot à bien. Toyembela kana biso bon alors et ça là que na mona que maman Denise azo sala ba action na ezo monana ya on a le que fondation fondation plus forte ezali fondation plus forte ezali ya marche courte ezali fondation ya marche longue tina fin fond donc ba action azo sala il fallait na ça l'a plaisir. Ils ont pour action, ils ont pour pakola minga nazo lingano lo banda prendre pakola miwana. Nazo kende. Donc on a salé en oui, na boité. Oui. Est-ce que pakola maboya? Yozo zelango. Non, na lobi ke baboya ngo. Ozo zelango. Mais na salaki yango nanu pona musala za osala batu ba mona. Et puis azali première dame na biso to linga te, c'est elle la première dame pour les moments. Donc pour na epakolami mutabo ya epakolami te mais toza na démarche moto kosala pour mbongo ebimaki mais ils a un peu diabolisé yango tozo landela dossier yango mbongo ebimaki kuna ouais maman Denise a pesaki pour na fondation yango ngai mona zo kende kisasa tozo landela dossier yango na ko loba trop te yango na bike maman Denise ole mingi Maman Denise nzembo na salaki oyokaki yango mais molili mo ekoti na masolo yango ngai mo nazuya na kisasa na okutana na me molili ekoti na nini bakangi lo mo non ndenge nazolo ba biso to yeba molili ekoti na nini oui bien sûr non osali nzembo bazu ba pesi yango te ba diaboliser masolo Maman Denise azo yoka yebi ye moko ndenge to bike maman mokonzi a nzembo la solution na salaki yango ngamoko na ba frère na ngamoko moto moko achaki inkana ete donc na salaki yango na bolingo ya maman na bolingo ya maman na biso donc c'est ça. Tout continue toujours sur actualité ya nini ya mboka. Est-ce que nous avons que maman yo mono lobi que maman zo sala musala malamu na mboka? Est-ce que papa peut zo sala musala malamu le président Félix Tshisekedi? Non mais na minute yo tout le monde congolais nyonso azana souci en mboka na ye aza derrière le président de la République parce que eloko tolinga liboso salama to sengaki yangwana e salami au peuple congolais asengaki et salama et salami si vous to soutenir il peut to tika yemote lui-même il peut pas construire il faut qu'il y ait le fort du peuple donc nous on est là peuple congolais on est là
pour soutenir notre président de la République. Nzambe a changé ma canicité. Idée au Hazanango a continué nango puis abattre la donc c'est ça. Idée au Zolobake, idée au président Zanango a continué nango. Yo zomona ke idée au président Zosala na mboka. Ezali bien parce que pour tout le monde bandeko belé baza contre ngo babi que président Zosala est le côté. Peuple azaka kana pasi peuple azana nsala. Mais bino mozolobake idée wana a continué nango. Attends que ba misusu bazolobake idée wana Zosala eza bien té. Non mais mais au moni liboso tu comprends que et même nga pena contre ya danger mais si tu vas comprendre que ligne ni nazolanda vous comprenez pas ba kona bilanga mais bota mbala mogote donc tout la ndenge mamizo kenela nzamba pambola Congo nzamba pambola ba congolais tout merci obi ke libala ya FCC na cache et pour faire mais kasi yango le retour banda donc ça premier pas ya mwana donc loko les ali premier pas nzamba pambola to koma likambo na suka ndenge peuple congolais alingi pour na kaka to continuer kaka na émission na biso sur politique est-ce que yebi que tozana na problème yo yemoko le président lobaki sur double nationalité ce que na kati wana double nationalité vinanga de sous santo orolobani non mais biso bato tozana libanda ya mboka vraiment c'est pas mauvais. Il y a double nationalité. Non, c'est pas mauvais. Les alliés dans le cas Congo, même en Europe, il y a double nationalité. Donc ça dérange rien. Biso souci na biso base mais ils ont qui proposition. Maintenant tout le monde place ça la même. Est-ce que pour continuer au Ezaïka nengi karazama loba. Il y a président Lobaki. Tout le monde passeport est limite, c'est 99 €. Oui. Alors, tout le monde y a un mot. Donc, total, qui est malin, on ne peut pas tout changer à la fois. Ok, merci, Vieux de Souza. Tout sur le liste, tout sur musique. Le Belanga, le solo, il y a Empire. Bon, Empire, beaucoup de groupe pour les cas, et ça, histoire d'angaï. Oui. Pour n'attendre d'abord que c'est bien, choc ça, langa mais pour nous, vous mettez quand même. Mais Empire, bien, il y a qui vanda, au PP Calais, pena, font un cœur. Donc, Empire, c'est un mouvement, à mon avis, salanga. On se retrouve qui place na yoana. On se retrouve qui vraiment. Dans une piste dans la peine, donc c'est un grand mouvement. Tu souhaites fait PP Calais, président Abisso, et monté mon neno à Tikabiso. Et si Kazali Nzambe Alimbi Samabenae. Ouais, c'est ça. Yepsana nous vient de sous ça. Là, au côté de l'orchestre Sika, Baïma Abino Ndeni. D'abord, nous déjà beaucoup de ranakati. Pour nous, qu'ils ont une polémique, la kindo qui va kisser. Bon, partout les ranaka bon, ce qu'on y Sika dans groupe, au monde moi, va déranger. Ma finger pèse à la carte. Bah, ma finger. Mais bah finger penati mais tu ressenti comme moi bah tu vas zangate bah tu as désordre mais bitumba paix spirituel na butu ozomona bazo finayo bazo zarani non mais au moni ezaka na musique té sur tous les domaines bato malam bazali bato mabe bayali pour te dire nos images dans sa boulot na ezape na tamsu wilipe akenepe aluka kache edi no mo edi no bete sangi ermo pe edi no palinga kanga wili frère donc partout sur tous les plans zabolo azali nzamba azali donc ezalaka etumba po vie eza combat egosila raté même nga lelo ndenge na ba makamsu na mona na mona neti bato belé ba artiste belé na poto bazo ko bimsa ba disquete mais nga na osalango na o msuba ko sala mais au bazo ko ka sala te bazane sengote oui zo comprendre na zo ka ba maloba ebele ye kutu lokola kutu mais ezalango courage langa eza volonté langa et naza ko avancer muke je suis pas millionnaire mais ba jaloux bazali et ça en même temps tout un mouvement il y a toujours des problèmes mais bon ça c'est rien ça c'est le passé déjà biso to comment déjà ba grand nom na Congo mouvement ni sona okota naza considérer ndenge moko te na ba voyage na tout na mo succès là on moni moza na succès ko bomayo succès ko tombola yo succès ko kitsa yo succès ko comme ça impoli donc succès ça et le faut il va gérer en gros vraiment c'est lourd hein, succès pour se tomber le succès
Aussi yango il faut que ça ngo suka non faut que ça ngo alors tant que ça so que ça bien té bon ma trop quoi. Oui, le bilan sur Pépé Kalé. Il était qui? Il a nino a sala pour a marqué une vie. Bon, Pépé Kalé, on a d'abord na contact au beta empire té. On a vision na ngi clan langa. Oui. Donc on a beta bazaiko. Vous comprenez? Na po ngai caché na ngai style na ngi za clan langa. Mais ko tomber que na ko kota na ko tomber na milieu empire bakuba. Mais Pépé Kalé même ça. Même pas ça, Pépé Kalé qui est déjà grand chanteur ou mutako douté na ese. Alors tant on a eu yemba pembeni na ye et ça l'a bien et puis na zuma ye le pe mingi pa na ye. Et puis Pépé Kalé aki vraiment c'est un papa. Pour un groupe on a makamsu pour na comment et apprendre de biso makambo belé comment ko yeba ko gérer batou, comment ko yeba ko supporter ma be ya baninga. Pour Pépé Kalé il faut supporter ma belle baninga na e donc yango sala que empire wana e ou mais la poste c'est que Pépé Kalé empire wana ko sabata on est salate pena bi pena groupe wana bozaki na ba problème mine entre collègues oui ba problème zanga na ote mais bon ngana na problème na mutote parce que ngana yanga na sai musala ngaza ina mutote na albimi na tongo na ke pa Pépé Kalé no président monia au monité nga sala ote partout na beta ngana yanga ne boulot na à salir boulot et je rentre chez moi. Donc, nous avons pris un problème dans mon touté, on a évité un problème dans mon touté dans pire. Après, il y a Pépé Kalé, il y a ça la Empire Fondation. Empire Fondation, oui. Empire Fondation, il y a qui les conditions à Rosalango. Empire Fondation, c'est là qui idée, on a déjà idée dans l'angai. Il y a tout un studio, tout ça qui album avec ça, on a proposé, bah, Miss tout ça la groupe. Au soit qui dit wana linga qui pona ozala leader ya groupe wana pour ozwa place à papa ezaki neni pour expliquer bandeko bazolanda. Non mais groupe tant basala on na boule moko boye. Oyo yaki kokuta batukuna comment que yo mbona moko remplacer ozu place wana oyo sala ya yo Empire Fondation. Mais ezara bon so côté mouvement place bozali so moni benaki beaucoup mozinda. Otika ozinda te. Vous comprenez? On a obligé faut une solution pour Obima. Nathalie et Empire Bakuba ça marche pas. Après mon Pépé Kalé. Alors il y a une idée on est qui non to créer le qu'on a biso pour Empire Bakuba ça na ba kolonango. Il y avait Papitex, il y avait Dilu Mona ba venanga bango bazali ba kolon mouvement en Empire. Biso to ko ya so bimsa mutu wana teke to koma ba kolon plan. Donc il fallait que révolutionner les cas tout bazar ko révolutionner et ba mission tout bazar ko longwa ba groupe. Moi j'appuie ça parce que musique so ba mission parce que kangami kana ba groupe moko ko évoluer bien té. Ce que là au Salai Fondation au Salai qui Empire Fondation, je vois qu'il y a problème té na ba negono mususu. Ba ndima ki on facilement ba yara bango nyonso. Boye ba hésita ki muke neti mutu na proposal ki boso c'était ve bwingi. A hésita ki muke po ndima ite osimba na assurer que osimba après to bengi ba mi samsu Germain Kanza Papillon Bia chante tout ça les 5 personnes wana tout ça les groupe wana. Bon si go pour mouvement tambola bien tout cha moi organisation bani ndenge ya la vie bwingi tout chi président il y a groupe ainsi de suite biso ba fondateur ba cofondateur tout wala qui on a tout salé mouvement tambola bien pour mouvement bien tambola qui titre zo même ba contrat to ya poto bon des arata to komi poto bon il on est ça il faut mouvement katana mouvement katana parce que vie bwingi qui président alors sola bien té a soli bien té na ba petit a soli bien té dans tout le monde Amoni poto sali que mouvement ezaki ce que papa va amoni poto alobi a nga déjà na comme sika yo ngo ba débrouiller neni ba sala non yé ezaki to pour amoni poto te pour ayaka déjà azonga donc ezaki est-ce que yo vanda ezande mote donc ezaki ka ayebi ko gérer ma otam susu bo yaka nde bo nga bozonga mais bo décider ki botikala non bien on a l'obité donc ayebi ko gérer ayebi ko gérer te ayebi ko gérer musicien. Mais si vous avez géré, mais quand même vous allez qui fondateur. Non, à un moment où comment qui guerre. Donc il y a une guerre au Sarnati. Donc je ne pouvais plus rien faire. Donc il fallait na tika et comme na souka, tu comme na souka et on peut moniper. Mais fondateur a tika caractère. Non. Il faut qu'on récupère au tika lara. Bana ok. Oui. Personne entend là bas. Bana ok.
bah ezaki groupe ya Viejoski le fondateur bazui vie Simaro ba pesi ki bokondi po za vie na bango aza kombo bango pe bakutaki na OK Jazz mais ezaki mouvement ya Viejoski mais à la fin bana OK mtatikala na ngo ezaki vie Simaro donc c'était même manabiso mouvement nanga to pesi vie bungu et pouvoir aza la président à s'accaparer na mouvement l'air mo faut botikele asimba touche to tikeli pe asimbi touche mouvement ekufa ngana zo continuer na ngati ngana carrière na zo continuer hein vous comprenez mais ce total bien les loyo disparition moulinga vous comprenez donc c'est ça ils en ont beaucoup bien là de Souza ils ont vraiment plaisir à toi yamba yo et ça vraiment plaisir et ça là vraiment plaisir pour na linga pe combo ya de Souza Santos mongongele ngi vraiment néanmoins kabona boyo tikala quand même na ba contact ya ba ndeko oyo bozalaki na bango na Empire. Si bon je parle avec tout le monde hein. Musolo la rabino nyoso. Ouais si l'occasion se permet. Na ba danseuse nyoso bazalaka na groupe nyoso. Moi je parle avec tout le monde sans conflit. Beaucoup t'en a rappelé. Bajuna to benga to komanaka bia to komanaka vie Doris na Suisse on a to pire vie na nga mais fondation quand même ça la Empire et ça les Oumeli quand même qui bande kufa est-ce que de le long des abos beaucoup qui ko sangana te bo sala moi et lo ne baninga basala ah to si là mais to zonga ta na moi mouvement to sala ta et lo ko to sepelisa bande on a biso ce qui mutamonani ache ba moyen na ende to sala to betaka chaque année l'anniversaire ya mort ya Pepe Calais sauf qu'année to sala on te pour ba situation to nango mais to sala to kutana na biso to beti mais ko sala suke mouvement zonga non ça je isa su yangate na moni peneza bo que to sur l'album na yo na moni après nengo apire kufa okoma yo moko o sali pe album na yo belé na yo mona pe ke oyo sala pe na suka a oyo sala acoustique na betaki na acoustique avant arobase bima pour bato basengi nga babike non tala il faut na betaki acoustique carton acoustique na mona ki yango nga pe na tala ki on a yoka ki yango na mona ke za ki mix et ça là qui quand même bien tout cela sur arobase pourquoi arobase biso to bike arobase ezali olingo sala email na moko boyo il faut toujours ko sala arobase pourquoi arobase donc arobase ezali lien oyo ezako yango de sangisaka arobase la personne est @gmail.com donc ngai nazwaki bulo wana bike non de Souza Santo arobase bato balinga ngai @César Ngadi arobase edino image donc c'est ça donc nazo ki yango idée on est là ngai parce que arobase azalo ka pont azo lié de part de gauche à droite quoi c'est ça arobase et on a vu qu'album wana ils ont marché bato bayoka yango ba consommer yango en tout cas ils a album moko zéro faute bayoka bako sepela mama bonheur ba mama pour na yembela bino nzembo wana mama bonheur na yembela bino ba mama pesa biso mo morceau moté mama bonheur chérie saladado yoka moko ya suka chérie I love you mama bonheur chérie saladado yoka moko ya suka caramel I love you Mama bonheur, chérie Zalanano, yoka moko ya suka, chérie I love you. Mama bonheur, chérie Zalanano, yoka moko ya suka, chérie I love you. Bonheur olobaki na ngai, nalela 4 euros, yokoya. Chérie yorokoya yeye pe olobaki na nga lisusu nakitisa motema ye yokokoma chérie osawanga motema ye mama bonheur chérie zala nanu yoka moko ya suka chérie I love you bayoka nzembo wana bayoka album wana na YouTube ezali na ba plateforme nyonso ezali ba resepela makasi
Ndenge mo revient na ngadi sous alobi bokota boyoka album arrobase yango ndem tozana succès Mama Bonheur ba mama nyonso oyo bozotala dessous à santo boyoka Mama Bonheur pour ayembeli nde ba mama nyonso azana bonheur nyonso ya monde. À part Mama Bonheur, nzembo yo ba mama balingi trop pour to bana okumisa na bino ba mama. Ezana ba. Namoni année prochaine oyo namoni que journée de la femme est réchauffée. Pour album mo na journée de la femme namoni ezasuka. Ezana ba remix pe na kati. Oui. Ndenge bat basenga na sa ba remix et puis na ba nouveauté. Ezana. Puis namoni que sur Facebook na yo ba maman babima ke belé. Dans champ wana ya Mama Bonheur. Na moni ko partager ki ba vidéo na plusieurs ba maman ba photo na bango. Na o saluer Maman Bibiche Loboko, na association na bango nyonso. Donc na o saluer bango ndenge pena ba soutenir ki album wana. Vraiment na o saluer bango Bibiche Loboko. Dessous de santo. To komi na suka émission na biso toujours caramel alobara. On est là, biso na biso, yango nde mutu mikolo ezana masolo. Moi ba dédicace bambote na bandeko bazolanda biso. Non ba dédicace ezanga ate. Na banana ba dédicace na ngana Swamia Lolo, grand frère propre. Azo libanga pe sala ke moi bien, so azo libanga o mona vena za akoma esengo, so azo libanga te o mona moi bankuru banyamo bwe. Ya on appelle ça salam et puis na opesa pe mona mai nanga César Ngadi. Kleboa César Ngadi basalame ya tro na espace oyo ya kitoko tikela biso oyo poto ya ko fungola mongongo et puis na bosanité Vega Vegas voilà bikoi ya Mama Kati basalame ya tro Raoul Wala de cœur ndenge zala kaka na bosanité Apocalypse mama na biso sala biso basupa kitoko JP Gaulois mokonzi ya Nice talaka ka mikolebe na Nice te sala na ya après ka confinement fona ya kubeta na Nice à Sancheke kengela terrain et puis na bosanité Jamolai ndeko na ngai na linga ko trop en tout cas na bosanité façonnable pe libanga na yo album ezobima nzamba rosala ba koyoka yango ba balinga ngai na lingi bino mingi surtout ba mama na lingi bino mingi. Mama Bonheur. Motema ekobeta, nanini nazua, ya nani ya chéri nanga. Arobas. Esengo trop, alobinde dessous à santo de makambo. Biso na biso, to yambaki le grand musicien o babiki apanda musique kala. Asala ki caramel plaisir yako ya na plateau et ça linga vraiment plaisir à trop. Na bandeko bozolanda ngai chaque fois nazolo ba caraméliser Chanel na yende na masolo sika. Na biki mikolo na kopé maté na ko caraméliser bino ezaka place moko na Kleboa original par grand prêtre César na partenariat avec Edino Image Panza Sango ya Congo mikolo yo pe bo s'abonner bien nga de Souza bo s'abonner na chaîne na nga ya sika Caramel Show News. Ceux qui bolingo bomona caramel bolingo bomona ba vidéo ya caramel bolingo bomona vie ya caramel. Bon s'abonner. Caramel Show News. Wanande site na biso ya Caramel Show News. Caramel Show News. Abonne na Caramel Show News. Merci. On va dédicacer César kaka. Na pesi déjà va dédicacer na ngavema yo nene ya makasi César na binonyo so bozolanda nga. Oyo bozolanda caraméliser. Pe na obosa na te na pesi na tonton na nga Alpha Mokuwa place motema ya joli mayemba elalaka. Na obosa na pe na pesi pe ya tonton nanga Richard Richard Masaki plus aux ali kuna na Paris Julia Tavares na obosa note babike moi sa pembe
pe na bosa na sute lunda mi flore babi ke moi si boaka basa bosa te maître Chunglai alwa ina pe sombote maître Chunglai yo mo merci beaucoup maître Chunglai na bosa na pe ya lolo babi ke non ya lolo mon chou et pe ça ne zoua te yo me ma place mon thème ya caramel ele ya lolo choix mais comment buchu ya lolo il y a le nom qui s'en attention sur une bande de mission. Il y a le là qui s'en attention à casser. Bon, ça a été bien dans une image. Mabi Panda Sangwa Congo, Mabi les lions de la presse. P. Le messager, le messager Galate, Mabi 4.16. Il y a hier un chaud. Mais message n'est comme un caca. Bon, tu as bien une so. Mbote, ciao. Kuta osakanati. Encore le kuta téléphone, hein.